kata na musisa na YouTube alobi Davina zanani po elamba zanani ko ya sila elamba moko osila lati dans tout somme bilamba Davina nyo sala sila déjà basi ba na catalogue na livre pour si beaucoup mi ça kalata basi ba na catalogue na livre ne ba papa wemba ne ba bamba batu ba kutu tina pasteur Neema sikatenda siko sila ba déjà puti ko loba makambo bozala ba prévité vraiment siko na bilamba boyaka o c'est bon na bandako comme tout est vanité la génération na bango problème sur yazolenga moi pantalon moi colia moi ndako kozala pa na yo OK vous comprenez donc eza pasi ngana kamwaka na ebaka te eza bon ngati na okino funda bateau na cimetière maman Davina papa Belvi franchement vraiment eza mauvaise foi donc Davina lelo en tout cas ngapena sepela ki topé manano oui au moni débat ya Davina na makingandi ekende bien oui en tout cas ngana sepela ngo makasi ekende bena kitoko pour skotala Miss Lolozo o tia kombo sila mozo finga nani Davina carrément comparer sila na sila voilà merci beaucoup papa en tout cas naeba ki azaki bon acteur bon azaki bon acteur on a groupe nini pas Jérémy Matondo asa mona Jérémy Matondo asa mona pas boboté te OK fasha ebali makasi pas Jérémy Matondo na ebité hein na yo ebeka jour bakanga ki pour na viol hein d'accord on a théâtre boy d'accord ngasi ko na loba boy fâché soko loba ke madame Belva senge pardon madame Belva osenga fâché Kalombo pardon na nini mutu ambaki na mission zakina mutu na mopeda et mutu na bango voilà tout na madame Belva osenga pardon pour na nini le pardon c'est une puissance qui libère ce qui a yebi pena ki oui madame Belva sala ma b oui tout ça ba tout bon madame Belva ndala la na likolo ki tarana satambola na biso te asana lisumu asana masumu pour mutu aza sena mukili azati mais ce que pardon au senge ya nini voilà asala ki ye nini fala sili sa maloba ne bien na ebita soka na asenge pardon ce qui tolobi to tanga ba scénariste ba kotanga Belvité ya moda ndo sa ba film ya CD Belvité ndo ko mapa ya Major Bisadidi très bien oui bien réfléchir sikoyo ba film oyo Belvité ko mapa Major Bisadidi ce qui na tangi kombo sikoyo ba chepe film moko oyo ya moda koma omona ke équilibre ce que ya moda za et puis il y a modèle na Belvité au comparer bangote mutu na mutala style de jeu à scénario na OK il y a modèle à comment ba film le quoi ba techno malewa ba Kofi Central il y a muta comment ya fiston ça OK ozomona il y a modèle à comment histoire boyeza na drame et à la rati des séries awana papa nanga des séries rival wana papa nanga so akomalo ba des séries rival ba de la fête ba les filles ba torgnol ba film le quoi Spiritus voilà il y a modé ana likolo to bité kaza faux scénariste mais azana jeu moko boye il y a Kwata Vibra OK ndé ka baloba ya ka jouer ya ka payer tout abordi OK pardon yango wana OK parce que soko tali bato baloba batanga kombo ya modé même biso to leka to telemela yango mais vieux tolo ba décevoir bisoté aponi na eka kawana pour lelo peut-être kana na ya lobi asunga belle vie na ebité nga vanda pa ba mu de 7 ans OK ndako moko bola la bola mukaka botambola na bi era ko apusa mwasi na bi era ko nzala papa kulutu na bi so azampiaka et puis na lobango nga za parmi bana o ngai na geshu to za parmi bana to zi bénédiction makasi et puis to kosala makambo kolega ye OK Magazali baya. Bino tu boza baya. Yona banani. Ngasa mukolo. Yona banani omela masanga. Ngai to mela masanga ngazali ba. Tanda sasa de moi 1979. OK. Tanda sasa moi 1979. Neba ki ya yango tinga mela ngai na eba te saka yani. Miss Lolo. Na ka so moi na 77. Ya za 70. Yusu saba je. OK. Ya gola. Je m'en vais Andres na bisouti. OK. Génération to mela masanga ngazali ba. Taka to mela nyubako.
c'est bien. Na yebisi New Bako. OK. Siko ba mama ya modèle wana bango ba yana bango ka pona sabu biso to ko lakisa bango ki tozo sala promotion artiste na biso yango azo gagner Maki Ngandi. OK. Po mikolonga bika fo benga ke Maki Ngandi. Maki Ngandi. Mama Monique écoute. Maki Ngandi Mama Monique. Ma Luketu. Donc c'est ça. OK. Merci beaucoup. Ils ont la piscine, les lois comme traité comme Madame Belleville, ils ont quoi amuser. Makamboana ni onso, yo monaki amondenge nini. Ah, maman wanda kwa na mamanga na monaki eza kolekisa tango. Omoni ba télé réalité o bande on so ba comment ko sala pa ya Bob Molema po bato poto basunga ba on a moment on ezongi. Ezongi. Wana eza ba télé réalité akala o lakisa ndako vandaka boye na boye ndako ngo pozo lakisa lupango ngo eza nango lupango na yote letinga esika nazo vando eza nango lupango ya bato na kobetela ngo tolo na nini mukono pa kolo po mukono pa kolo ba na bimisa na ngai abima na ye donc zo comprendre sikoyo yo ya kobeta tolo na eloko ya bato ba télé réalité ngala ba moni ba télé réalité banda kwana bato ba ko sala ngo za ba Davina. OK. Davina aza ce que toke na terme normal Davina nga mwana ngali boso za 25 ans. OK. Davina za ajini. Davina ko ici 30 ans. A ko ici 30 ans. Voilà. Donc tika bango ba sakana. Bazana ba bolenge et puis mbongo Davina simbi na minute oyo. Soki ezalaki bana basi ya théâtre bazwa na TV bazo finga ye. Mais ba perda makasi ba koma ba impoli makasi. OK. Omoni so zana bato accompagner ba maele mukie, ba mona ngaloka ba maele. Oyebi poani. Soki bozwi niveau ya rolobake, faut qu'il y a ba futa ango par jour $220. Mais Davina na mbongo ebele. Si que Davina so vanda wana futara par jour 220. Donc soto cheneti 10 jours. Ah. Donc Davina so alali wana ka te 10 jours ezebele posela 220 posela na tchala en fois 5. Pona luka pri ya loyer sila. Posela. Bato ba calculatrice bozana te. Touché 220 fois 5. Puis on a quoi si là. Donc Davina, so besoin Davina, na concept qu'on fout à faux qui a par jour $220. Eh mais Davina za boss lady. Parce que na 5 jours ils ont bon à loyer si là. Na 5 jours, bon on a aussi là au fout. C'est que Davina boss lady. 220 chilelo. Donc na un mois Davina fout à combien? Ok, nango bongo. Ok, matin, binomo bobinse listo prix appartement faut qu'il y a par jour. Donc, toché fois 30. Davina foutara $6,600 le mois. Mais Davina zanan. Omoni koloba mingi, Boko moko mabazoba. Nazo sa kutu video na ocha na TikTok. Ba Abakouk plaira. Ba Abakouk bosali soni. Si la yaya ménopause offre la kwa $1,500. Tozui Davina la milliardaire offre l'appartement $6,600. Boka sonit. So bon limite que ça appartement Davina sombi. Bobi ka futa ango chaque jour eza ba Airbnb, mais ça coûte mes chéris. Ateza omoni congolais sera tche mutema mabe liboso akoma azoba maele ya kana dikosi. Imaginons, yaya sila, mobala Davina za mundi bute. Aza pe serveur te. A mobala mundele penza. Et puis Davina, maman ba entreprise le konango. Sila attention. Sila. Parce que Davina, pourtant ndeko na biso nani Dina na lobi kaza milliardaire et suit bat et suit ma finge ye makasi ya gérer na likambwana tala mukili ndenge zalaka Miss Lolo incapable ya ko encadrer mwana na ba santé deuxième fois. OK. Mais ozo ko tenir ba propos moko boye et puis ozo ngo pesa ba toute leçon morale et pourtant yo mwana no aboteki liboso za ki erreur ya mi balezani. Voilà.
habitude si olo encadrer moi na moi si bana basi lelo ba komi ko sala makama malunga mais tana ono soso se passer na YouTube biso même yo na ko biso ke libala soke ye kende tika mondo mais biso bana libali o nazo sala nazo luka mbongo pona bala très bien avoir balobi milliardaire ngala benga milliardaire millionnaire parce que millionnaire c'est l'équipage tout le monde milliardaire ça muto ko vanda te po o balobeta masolo o komisa moi na mo boye o komisa milliardaire na monde butu boza ba milliardaire a monde butu soda bokena ko funda zela skona peso eloko e peso kano ke funda nga choqué o lelo dila lo lelo Dila na yo tango uta matadi yo na no zawana tango uta matadi ozana nini ozalanga na nini c'est normal mais ce que l'on a penaza étonné pendant tout cet atina agisi la comme nango lelo c'est la toute première fois Zwanda ba yepe ko chama kelele makasi bo bayo qui sont ba répondre Davina ba répondre de kuneza groupe ya ba essentiel ba mito bato ba teka ki bomoto na bango musisa songi kata na bango groupe abano nyoso to mona balobila ka yewa ouais. Ce sont des filles ratées, ratées ma vie. Au moins, les gens raté vie, c'est fini. Il y a une tendresse. Miss Lolo, Yagola, aussi sur Boloko comme Boti na mobala ba. Aussi bango pena na ngwa kozwa bango. Vraiment. Bango faut ba sengeli kaka. Mobali mo bo sa linga za na mwasi na ye nda azwi yo. OK. Ke yo moko bozo gérer zo la ne olamuki buke mutotali bazati. OK. Ngala lo bango chaque fois. Sur la télé ba vidéo no boye. Nataka nabi la sala makambo ba peke yakoba azalaka kuna vraiment pona kola mukape na tongo ba pété ba nini na larguer boye mukileziki mais normalement important c'est mon jeune frère voilà normalement ba fâché bazala ba carrière ezana obika niquer carrière na et puis jusque là est-ce que si la bengi ça tourner même pas je ne crois pas biso tolo be la belle vie atamu kolomote na tikala hotel mana ba belle vie na bi pona nino changa ba film et puis soki na nyonga kana mutema nzambe vraiment na ebiti na yana makamunanga belle vie a considéranga peut-être écoute na bato ba jouer à film a considérer bango bongo OK na solo la na tout le temps ayebi sangé loko moko soki obandi ko finga na ko benga na onde na benga na barizi donc tu jouer gag mo récemment on a vu que niveau na ba coupe ba komelinga ozo ba allez bango ba kesanga na obi na kamena mayonnaise yé pas continue kati mayonnaise na Miss Lolo ya joue pas isobe oui il tourne au théâtre na joue pas isobe ba benga na ko benga na kasi ba benga na po bakanga yendoki alinga na kindumba pelisusu taka mami ndonda benga na akomi ba ja abimana oyo Miss Lolo na groupe mami ndondo bana mibali nyonso groupe mami ndondo ba bi mutakala Miss Lolo tika boye ngam na zebiso ta ba zo répéter na bandali ta ba c'est pas comment na bandala ta ngana comme réalisateur mami ndondo Miss Lolo de ba benga ni OK donc yeba benga na kika na ba groupe hein mais oui OK asa muto soif alingi ba goda makasi ndenge pe ba yela ngai na kitambo kaka ba tendresse oyo vebete magoda defo bete kama magoda bauti ko boya epa leki na obo na boye pe ko tanga leki na kombo nzambe na ko kabasa chokote na lingala donc moi je trouve que j'ai au facha commune en lilo si lokola yo ozalo foi terre o niquer pe suna carrière a fâché OK fâché na ba couper na salité na ba couper moi la ta salité bo ya minene bo moi on a appelé ça la ke moi bien ako jouer ngopi mais les lots commune be mission belé pourquoi nazoka mona ba mayonnaise ba gag ngana sali na osala nazola o moni no ngana osala obike tina ba kuku ba otala si abako mo ko melinga bi papa kulutu ozo ba pena mangamba solo osala gag moko ya personnage ya madame Bellevue boy et gangi sa bango pe mais yo moko kasiti yo moko depuis na joie bino tubo tendresse oyo lelo bango mi balobeta na so chabible na sauter obeta bango mi ba te na lobi boye chabible na sauter tela ngana prida OK tendance à ça to va ina ka vie il va pembe na kati il vie na l'exalo le moi na chiba ucheba mwa fuluka mwana muvongo yango mona ke sale Michel obike azolo bake akanga vie na ngana sex na tendresse nanga nani vie nezabi ntandresse ngana wana nani vie nezabi
Moi, je suis chez moi. Naza Chenga. Oui. Ba partir ndako na ngebe la polele. On a quoi héberger yo. Si. Tellement moi ça qui ni sauf obike non que la prince mawa. Prince la ta maman na fête to kena lingwa la fête ya kolibala. Ya nani? Ya mwana. Mwana nani? Mwana cheze minzo ne mwana cheze mezemite. Maman est capable de koyeba ke mwana moi ça na zemi ba. Mazo ko ba biloko abwe na TV. Ba do ba kosi yo au prédoté moi si. Bon kilo. Mais on est na ndako. Voici. OK. Nzema voici. Siko tala moi ça bon moni incapable de encadrer famille. Mazo ya ki aloba ngaya bomba nga na kata sexe ni. O moni tana sa silika poani. O moni voyage au papa c'est atikala inapte. Na dévoiler ngo lobi ke ngani ngana kenda. Ah, na Brazzaville. Na point noir. OK. Maman na ngam tabenganga. Petite sœur na Clarisse no bona kasa matata bongo. Asa matata tina ti soko lingo liaye. Asinga ko kende te to moni mabe po na voyage wa. Donc soki nga na kendaka ba sacrifier ndenga. OK. La place pas posée. Nga zo mam tena za ngoloba tena za lukanga partout. Azwanga te ngomoni kanda na rage wala ilanga na TV. Ngai naza mbuma bololo tendresse. Omoni sexe no kanganga wana. Ozolo ba ko kanganga na kati wana. Ezali ya minimu mabe o amvutaka bana batu ya mi. Jerry Kobetos li tutu yo mwana mbwayaka. Mwana wali ko sokola tete yo. Jerry yo nga na kanga yo aw. Jerry yo ko bonga te. Jerry yo nga na kanga yo aw. Jerry vine za ka pananga okobi matkaka dola na ndaku nanga. Jerry za aw na kanga yo. Okokala bate pa mutu na yo. Te pona likamni ngene ngala na kanga ye. Yeso ka sele biso koma na ko na zongi sesu na kata. Ko faut répondre na question na menga na tuli question te ba mo yo bambi. Te Jerry ayengai. Yo na bona zongi sele tika zo mpepa mkina monde wa comprendre te. Tanga na se soma na boya yo te bato ba soma na boya bango ngate. Bokata vote. Bokata comme na sa. Ni mo ba ko ta ko deli. Soma na boya yo po Jero sokola kate. Soma na boya po brosa kate. Soma na boya qui tendresse na tio défi solo na suprême. OK, ba so na suprême te poigne. OK. Nga na vana bona kitambo o gérer na zoka soif suprême. Tendresse. Tika boy. Oh, comme il est. Tout la siko, tout parce que tendresse a bibi. Suprême ya mobali gogan. Masa na ngai. Ah, suprême wa mbali. Moi c'est na alimbisa parce que moi ce n'est pas na solo na makambwana. OK. Et ça tout bela peto ça na kitambo. Place au tanga sa ndoko tsa basi ya ba lesbienne azo matsa bango na mbetu ba ola na mobali. Suprême ya Suprême bi géri à nos 15 jours. Tala bata ba face bazar. Suprême félicitations. Boka télé vidéo botinde. Voilà. Suprême a beta tendresse magodate. OK. Aboya na yi. Ameka mwana mobali ya batu wana. Ko sombele masanga amela langwa. Mwana mwasi oza incapable butu moko zo senga ngo pa mwana mobali. Likona ngo lambele bon ko lamba ba soso ko lambela Suprême. Akuzui film apesi papa Simba scénario. On a pas intérêt ni après jouer. Azo intérêt ni na gagner ni. Envoûtement. OK. Envoûtaka bala mibala na sexe ni wana zo ba kanganga wana. OK. Envoûtaka. Voilà. Tendance to ko sona kitoko. Omoni kitoko. Lela lelo ka ko sona kitoko. Omoni ngana yebi yo bien tendresse. Na ko kimi so YouTube. Na olongola pena koma madame Belleville na chepi na ngana yo sala rando 8 ans tuna ser na biso ni makokala atuna bino bo sala rando 8 ans lokola ngana géri 8 ans mafinga sike yaka oyebe lokote ozanga na format yo oyoza ozaki journaliste na nga sans tabou. OK, asala sans tabou. Oui, journaliste na sans tabou. Yi makamunusa mabeka epana. Journal ayebi ko ba bêtise ki toko. OK. Muta sota miraina ba futika frère académique boya sota miraina ata Saoul collègue na jamais il y a ça en dramatique il y a ça en animation culturelle na ba milor il wana festivité yes quoi ça wa ya kimaka hein jingi leule kizenga première ba otangani azomona ba minda zo la professeur akoma na tableau au université ba koma raté voilà vraiment ba za batakoloba te ngai ka po bazo calmer nga pa me
baboni na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision kande to isadino musalande ebenga kabiso liboso na bino lelo toye lisusu c'est bien moi votre humble servante Pamsi Matondo autrement dire la star maman Leki ya famille Libota la fille qui dérange défenseur ya Sir ya Belvi Kandila patron qui est Poutine de l'écriture tabita ba comédienne c'était à Baoba richesse ya Congo famille Libota maman komi lisusu maman komi second choix to consommer film na biso vraiment deuxième épisode des quota à partir lelo na 16h30 biso nyonso to na Belvi TV to ke ko consommer film na biso second choix famille Libota événement ezaka moko le 29 mars Belvi TV ezokokisa 7 ans tozana manifestation ya munene cérémonie ya munene oyo nyonso alingaka Belvi TV oyo nyonso alingaka Belvi Kandila patrona biso nyonso tokozala na showbiz le 29 mars biso nyonso wana à partir ya 17h 18h tozala na showbiz bokomona pe ba spectacle ya grave eza wana ndena oloba boye cameraman nga kochela nga pe pibi wana oyo ya spectacle na biso ya showbiz ya 7 ans ya Belvi TV biso tozokenda ka liboso mama Belvi 2025 février 3 films tozo sa concurrence ya ba film mbo banda pa d'ailleurs kotanga ka février 2025 to ana février to ana début février toza dana 3 films eza facilité to consommer film na biso second choix vraiment et kozala bien tozo teka ba billet na biso ya $10 ezali okota showbiz oyo eza occasion Maman Belvi a payé occasion ba nyonso ba kota showbizité à partir de $10 à $30 VIP en tout cas matakuna boya spectacle wana bokozala vraiment des cités lelo na plateau na nga nazanga mon côté boyebi déjà que ngana yeto kendaka bien nani wana to na lobi nani wana bino nyonso déjà bo comprendre papa kulutu ya famille Libota na kombo ya Jerry Kobetok c'est vraiment ngana yeso toza na plateau na se sentaka à l'aise tellement nazana muto mayele muto alobaka bien muto asala analyse na bien en tout cas tozana papa kulutu ya famille Libota na kombo ya Jerry Kobetox d'ailleurs soko za parole mona ngai au fongolé na plateau na yamba papa kulutu ya famille Libota na kombo ya Jerry Kobetox papa kulutu bonjour bonne santé. Oui bonjour Pamela Matondo maman Leki na biso donc santé peneza pepele biso toza ba croyant chrétien toza pe na autorité morale moko ya biso à chaque fois au-delà de tout bozo sala nyonso mais bobo sana la prière té bobo sana nzambe té donc nzamba zo sunga na moi muki otozo azo pesa biso azo sunga santé pezo za la bien et puis makambo zo tambola bien vraiment na ngolo nzambe en tout cas merci beaucoup na yo pe me o penser na nga lelo na chaîne oyo parce que nazala maya koluba ebele penza moni na lobaki 2025 il faut to changer façon ya kosalela makambo faut te faire comprendre batuke toza bato yo toyaka pembe na Belvi pona lolombo te ndenge ba rezi bayaka ndenge ba malika bayaka ndenge ba mura bayaka biso lelo yango moi na pesa bango défi série na bino na série na biso ya banani eleki na moni ba famille Libota ba pesa nga nani réponse ba bi série na bino eleki parce que Belvi aza lelo meilleur scénariste en Afrique centrale très bien biso peut contribuer na kati série na bino pe batamayele pe batondi oso to telemisi yo zui tendresse ngana Zuma. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Vraiment. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Vraiment. Sur le plan bagage, sur le plan, il y a qu'on réfléchit. Il y a qu'on ça là analyse pour l'artiste. Au-delà de tout, je dois en apposer ça. Tout ça, il y a un débat vraiment promotion. Voilà. Et puis, Nakoloba Nayo, je crois que les là qui prennent un avion, et bien qui m'a bien fait son avion, m'a bien fait son même artiste poto, non, et ça qui signaler bino que avion a sa signification. Là, tu as une minute où obi batu ba rezo avion ba ya Congo. Très bien. Pour baza na showbiz. Déjà base ya famille Libota munene fonga mina kata Luanda. Bana Luanda nyonso bo benga na numéro na ko indiquer bino et pas ser na biso oyo abenga mina mama ni mama. Azali na place o bo benga ka populaire. Wana baza Luanda. Banda baza Luanda na populaire na mosquée. Soko yo anotunika na zoluka mama ni mama. Kandeya donc à orienter yo na okikutu na dans ex dans 16 na biso quartier la terre mieti shege nzoka naza na kati ya base ya famille Libota Luanda en tout cas nazo pesa bino ba mbote belé en tout cas réunion na bino nazo zelandeka to solo na bino base à Luanda puis ser na biso lobi déjà ba koya délégation yo kuta isinga na tongo abi papa kulutu 7e anniversaire na kozala donc ba koya penza mo bondo ba koya pena ebele et puis na bandeko na biso Belgique ba
base tout tous na bino na showbiz et kozala somo muto yo alukaka o ngai na mona ma belle vite o ngai na lukaka na mona e muto yo na mona mama lekite na mona papa kulutu te boya on les a soirée eza pena en tout cas eloko mo kozala e ko tikala et puis na ba paye belé ya mboka libanda ba kozala OK en tout cas eza plaisir à tous. OK, merci beaucoup tozo qui est déjà bien en tout cas événement ezaka moko ya 2025 oyo le 29 mars na showbiz Belleville TV c'est c'est que nga le 11 na fêté té pour nga le 11 mars na mwana donc si on a fêté té dans la fêté sikoyo le 29 OK ndé kozala jour à fête nanga papa kulutu tozo qui est déjà bien en tout cas na profiter na couper sambote nange papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman bébé c'est Gemma la maman qui dérange Regen Ngo ma garçon Paris Natacha Goula la patronne je te salue aussi papa Samuko pour le nécessaire Poutine de l'écriture a commis les soucis gérer second show deuxième épisode des okota lelo ba personnage ya filmé au premier épisode déjà papa Kuluta le troisième deuxième épisode deuxième à troisième parce que na mona ki ba kata ki ba tiena en publicité ya nani ya showbiz voilà lelo oyo tozolo bato beta lisolo ya troisième film ya année 2025 ouais omoni tonga na mona ka Christian Shoga ya va na kiti po alobaki pour ça la ba film belé eza on ka kezole kana on ka inaperçu voilà bon ça montre qu'ils ont créé mauvaise foi Belleville Kandi ba film ozo tourner le longa na va na Applis na hôtel Applis et un film monsieur de kana Applis ba film oyo madame Belleville zo koma eleki yango la direction artistique na temps de jeu ya ba artiste eleki yango musical lelo film les choses second choix omoni ngalo ba chaque fois madame Belleville za kwa maman wa lambi pondu lobi aboyi ko kende wende pondu zo le kana beleli pondu bana babi mama to liaki da pondu etanga lambi yango bana babi ya lelo eleki da lobi na kitoko très bien changer goût voilà. Donc madame Belleville za bongo donc cela veut dire que l'impossible n'est pas madame Belleville et l'échec n'est pas madame Belleville et surtout que l'impossible n'est pas famille Libota donc na direction artistique omoni lelo mboka na biso zaka toza mutema mabe omoni na moment ba scénariste ba réunir na mboko ba ya modero ba ya lule ba ya Fioti Ngoma to bande ko tombola bangoti to no sabe mission to ba pinaka ya Fioti Ngoma danger président modero danger voilà mais lelo pourquoi comme na moment ya Belleville tout le monde est doublé ya Belleville na minute na scénario ya modé ya nani bango tout baza ba doubler na ye so ba doit vendre ça lelo messa ya ba scénariste scénariste mo ka kamba ba scénariste bondi malelo bo ande na bino mwasi mais tant yo zolo ba bongo tant que scénariste pe question o yelinga peza parce que tant que kombo modero modero ou te ko sala émission modernement alobi so ba bandi o tanga ba meilleur scénariste Belleville azate ba compter na ya lule d'abord to solo na nou bien to solo na bien ya modé aza parmi batu oyo parce que ya Fioti banda okuma ya modé ya na sima ya Fioti OK Fioti Ngoma siko tolo bake ya modé na histoire na ba film akoma le cas ya Fioti le problème c'est ça ya Fioti pas koma ya Fioti sala ba acteur OK et belé so total la miso sur le plan ko fula batu na nzonzi ya Fioti afula batu belé na mboko yo koleka modero oui OK mais na nombre de films ya modaliki OK na nombre de films ya modaliki parce que ya moda koma kokoma Alpha Bokole kokoma Diego Music kokoma Susna Junior aussi c'est junior producteur mo bazaki na Mikilibu donc koloba kelelo soki tolobi to tanga ba scénariste ba kotanga Belleville ya moda ndo sa ba film ya CD Belleville ndo koma pa ya Major Bisadidi très bien oui bien réfléchir sikoyo ba film oyo Belleville koma pa Major Bisadidi soki na tangi kombo sikoyo ba tepe film moko oyo ya moda koma omona ke équilibre sikoyo ya moda za et puis ya moda na Belleville to ko comparer bangote mutula mutala style de jeu ya scénario na ye ya moda akoma ba film lokwa ba Techno Malewa ba Kofi Central ye mta koma ngo ya fiston sai OK ozomona ya moda akoma histoire boyeza na drame et à la rati des séries wana papa nanga des séries rival wana papa nanga so akoma lo ba des séries rival ba de la fin les filles ba torgnol ba film lokola spiritus voilà
ya modé ana likolo to bité kaza faux scénariste mais azana jeu moko boye ya kwata vibra. OK, ndé ka baloba ke biloko lamba mina ngo ebe sosi et que mais biloko wana pe ezaki biloko danger. OK. Mais koloba kelelo parmi ba grands scénaristes na mboka oyo ba compter Belvite eza mauvais effort. Wana za père nanga. Voilà. Preuve na ozwaka ba le moko boye ya scénario na ina pesi na bi papa koma reconnaissance. On peut essayer ba pop. On appelle ça ego. Ah bon? Film na joua moi na Gabriel. Noko na nga paka Louis, cousin na nga Geshu. OK. Ezaki bale ya Zoavier parce que yone mutu soki naza lelo boye. Na lo bango ya moda fula ngai na nzonzingi te. OK. Tant on va na moda to loka na sanzete ya tout lemba. Ayebi sanga ba fouteur ba théâtre. OK. So ba fouteur ba théâtre ne ya moda fula. Ah. Ya moda fula ba fouteur rebelle ya théâtre. On se comprend? Ah oui. Mais tout le bâtiment que oh lelo yo Madame Belvaza parmi ba grand non on les a encore qui n'était maman bé. Très bien. Ce que tant à jouer ba diriger Makini comédie. Si ko yebi sanga siko tant à jouer ba diriger yo. Ben Madame Belvaza ali parmi des rares scénaristes oyo a dirigé presque battu belle génération nyonso. Nyonso. Oui, normalement, faut tout loba pena que génération nyonso. Oui. A dirigé presque génération nyonso. A dirigé na sila oya modazo linga ya côté là. Ouais. Pour ngana comme mon ndé père nanga a comme zo pas. Mais ngana ebi muta ba parti. Batike na biso nde batu ba part. Na kama kuna ba mayonnaise ba comme zo ba part. Ouais. Bon mo zo ba part, nengo tika biso bata ba part. Bili mo sa musana biso ko leka biso. Mais j'ai ma finga nyonso o ba fingeli o papa parce que ti lelo za la reconnaissant que modérum tabimisa o modérum ta. Te abimisa ngai na théâtre local ya Congo. Mais na nzonzi ngamona koma film na ngai ya mado. OK, abimisa na nzonzi ngite. Te abimisa na nzonzi ngite. OK. Ma finga nyonso o ba finga yo wana ba traiter makama ki mpese yawa modéro. Mais to yo to mona te place bateau nyonso ba na ngambo asila lelo nde ba finga ki baya na télévision ba s'excuser na personnalité ya modéro. To moni di coup modéro na SB lelo ya moda changer maloba. Kasi wana ezali siko nini? Pardon balingi ba senga yi. Pardon eza nini? Yaka jouer. Yaka payer tout abordi. OK. Pardon yango wana. OK. Parce que ce qu'on t'a dit bateau baloba batanga kombo ya mode même biso to leka to telemela yango. Ouais. Mais vieux to lo ba décevoir biso te. Aponi na eka kawana pour lelo peut-être kana na ya lobi asunga belle vie. Na ebité nga vanda pa ba mode 7 ans. OK. Ndako moko. Bola la bola mukaka. Botambola. Na bi era ko aposa mwasi. Na bi era ko nzala. Papa Kulutu. Na biso azampiaka. Et puis na lobango ngaza parmi bana o ngai na geshu. Toza parmi bana tozi bénédiction makasi et puis to kosala makambo kolega ye. OK, kolega papa. OK. Vous comprenez? Donc d'abord au mode leadership il y a modé soka zalaka leader il y a danger mais ceux qui battent ba groupe belé le bela et le bela azaki na ba élément. Voilà. Na batu muso basala mo groupe le quoi quand elongi a fête azalaki wana vice président. OK. Mayonnaise azalaki wana ba cholo le ma persona mama le ka mayonnaise akufa. Mais quand aloba que groupe ezaki ya mo de roza. Mais fondateur kasi fondateur ezaka tout. OK. Fondateur ezaki quand to longwa pas masebi. Vérité ça va encore bon quand on t'a fondateur. OK. Même ngana uta braza na yeba que quand on a fondateur décision suka po ya modazo il faut quand toi yeba. OK. Ba ke mayonnaise azaki ne bon tina quoi ni quoi. Il pèse pas. Il pèse pas. Mais toi pèse raté. Il pèse raté. Voilà moi massa na ngai pèse raté. Donc cela veut dire comment on a lelo ya modé avant na kiti pour na relaxer qui ce qui lelo ya modé alobaki a contribué à la carrière à Belleville par rapport à quoi? OK. Pour Belleville tant qu'on pas major ya modé mtasala procédure wana. Même pas. Non. On a modé pas au coma koto. OK. On a bien ça ba comédien oh ya modé a payé sa privilège. Pourquoi tangi comme le monter était comme Belleville? On les a kokosa muki. On a za vie nanga na bi ke bande on a biso pe belé le quoi ba chuke le mbote bande belé ba yo silika ba bi géro tout elia ya modé bordi et puis ngana lo barango ngana zwa chance te ya modé wa fula ngana nzonzi. Mais na mi fulanga moko je suis le seul moi na bima pa modéro na komi bolingo ba pombe nini yamado et sali succès na komi bolingo ba pombe si la raté bi tendresse vandawa jouez moi sa pomba allez bou
et folie. OK. Donc on a foule na bana ba voisin. Oh papa na nga ko foule nga te na nzonzi. OK. Est-ce que tant de haine o nyo sur makasi boye on a Bellevue zakadi. Mutu kutu na bosa na muta fongola nga kutu relation ba comédie belé ya nzonzi eza Sami Mokili na 7e baga. OK. Soki nga na kotoya ba comédie ya nzonzi. Wana na oloba ngona kati saka prince nazana mwana nga muke Sami Mokili na 7e baga. Parce que à l'époque pe Sami Mokili na 7e baga bazaki ba boy kana nzonzi. Très bien, oui. Biso na père na biso to lota nzonzi. Taka nga na joie nzonzi jour mon na père na. Voilà. Jour moko première fois to jouer nzonzi jour mon na père na. OK. Donc tout tika ba biloko ya to ko na TV na ebité eloko nini madame Bellevue zo déranger les bateaux na ba mikolo boye na mo ka mo perdre. Makas. Ba producteur ba za télé lo mutu mutu sali chaîne na it. Lu comment $500 avec $500 na relation ça. On ça filmer. Si. So pourquoi ko ça ba biloko moi bon. OK. Na ya modé na ngana na ko la film pas Bellevue. Mais youth parce qu'il y a un leader. Casse. OK. Na vola la film. So so ba vient so mo le la ke pourquoi lo ba lo bien les que on dit ba chaquete on dit ils a passé étonnant. OK. Oh moi le bas c'est étonnant. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Toujours que déjà bien. Toujours na papa Kulutu na plateau na biso ya lelo. Papa Kulutu publicité et bandit déjà marketing et bandit showbiz. 7 ans ya Bellevue TV. Toujours ça la monde ndenge ni boki na monde ndenge ni. Non, d'abord biso toza bateau autant to ya pas madame Bellevue biso na bino na bandeko tout. Mutu akokaka na nyonso tuté. Voilà. Mais to luka to se documenter, to luka to se cultiver, voilà. To ba neni basala ka communication. Très bien. Les ale lo mona ba lobi na émission na ngana bi avantage à madame Bellevue aza pembeni ya bateau yo basala effort ya ko yekola ya ko communication ya ko yeba neni ba kosala promotion. So tali lelo yo na kati ya ba fanatique ya bakuku ba yebisaka ba tendresse bazuma mo sala ndenge bato famille bota basalaka bateka kana no image artiste na bango yango moni prévane mi da auto silikela bazuma na ba tendresse oui trouble côté les bango parce que il faut pas copier biso ba copier ka ya malamu donc biso marketing ya spectacle oyo et kozala à l'américaine. Très bien. Bah au monde parce que nga na stratégie na obimana na promotion na dévoiler on a beauté ba ndozo ka ba vidéo na souka na marketing parce que ezali événement oyo et ko marquer Afrique et ko marquer parce que biso to tala sous les lotés nga déjà na ke kota cours anglais pour na sona kana ba fanatique ya ini et dona Mexi Johnson voilà pour madame Bellevue Kalaming tazo so trophée à Afrique tout entière. Pour Afrique centrale, déjà. Nous avons déjà 11 pays en Afrique centrale. C'est cool. Ce qu'il faut dans l'Afrique, il faut que l'anglais, ça rappelle pas fanatique à Imi, de chat moi des centres, manière is scénario. Donc ça comprend donc tout ça la marketing côté on a pena famille bota ou besoin na poto na TikTok. Bola la pongia ba bébé. Voilà. Parce que tu as la promotion. Ils appellent boalu boajitonga. Boalu boajitonga ngo ba lini likama mabele, likama moka. OK. Donc tant que la famille bota ba teka ka famille te magé mutanda le slogan na. Yemo ka teka famille. Eza nanyo. Na boy sogi. Ah d'accord ba chaque fois no ba ka teka ka famille te mais yemo ka teki famille. Na muto pe juba pe sa madame Bellevue gâteau ayibisaka mutu yo moko meka ngona bango mibale bateka famille mukilo to mona makambwa to mona makambu mukilo donc to ça la marketing ya malunga pour les loto ça en face du monde que to yaka nde babenga biso ba mikala bala mibali wana bakoma ko lobela mwana mwasi mikala bala basi oui to ndemi mais le mikolo na bino pe bakomi mikala moi mais na yebisi yo mikolo pena ba sokola bilamba na savoir ki bola bola bakuta fufu ezoteka manangonja munene ezali sute dalika yabo ezali sute nani lika yabo ki bola bola na savoir ki bola bola na yebisi yo na kama na bi oyo pas ko vendre na TV comme tout abordi vraiment donc ça montre que force ya madame Bellevue is moni pas menanga na comprendre ngo o moni mutu soka échouer let na carrière ya théâtre to na carrière en musique akoma soit mutema mabeto ndoki et là ça la bango bongo bango pona bango bandimaka te que Bellevue kozala oyaza très bien ouais mais ce qu'on a maternité ya ko sunga bandeko na ye akangaka makolo te très bien bravo
akanga makolo te afongola bandeko nyonso bandeko na nyonso ba porte yango moni bato muso bazo bakosunga ezangamu mawe ezangamu tala bato lelo Belleville sunga bokoma botangelaka biso te totangelaka bino po to rappeler bino muto abotamaka malamu mais nature ndem te komisaka ye mabe parce que o bozo sala lelo même na bato bazo tala bino bo finga Belleville bako boya kosunga bato baza pembeni na bango donc biso yango pe na bisaki baleki na nga nyonso o tolobela madame Belleville po nga za mukolo na mena masaka na kazali baya bino to boza baya na banani na za mukolo na banani o mela masanga nga yi to mela masaka na kazali baya tanda sa de moi 1979 OK tanda sa moi 1979 ki ya yango tinga mela ngai na eba te sa kayeni Miss Lolo na ka so moi na 77 il y a 70 yusu sa ba je OK il y a gola je m'en vais à Andrés na bisout. OK. Génération tomela masanga na kazali ba taka tomela nyubako. Ouais bien. Na yebisi nyubako. OK. Siko ba mama ya modèle wana bango bayana bango ka pona ensemble. Biso tokolakisa bango ki tozo sala promotion artiste na biso. Yango azo gagner Maki Ngandi. OK. Po mikolonga bika fo benga ke Maki Ngandi. Maki Ngandi. Mama Monique écoute. Maki Ngandi Mama Monique. Maluketu. Donc c'est ça. OK. Merci beaucoup, Yageri. Tout le monde déjà affiche, il y a manifestation, à biso, il y a showbiz et déjà. Na Monica ka entre bateau ba jouer na famille bota ba invité ba kozala te ya libana mboka na ya kati mboka. Ba invité ba kozala. On est à surprise. OK. Ba invité ba kozala même il y a libanda, je vous confirme. OK. Na ba ndeko na biso pe ya kati ba kozala invité. Voilà. Surprise. L'aime so etira l'aime so 2 jours 3 jours ba annoncer bango. OK. Mais na affiche, tika to tchana bongo. Ouais. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Poto boy batwala bakeo, boyaki ko bundela bino. Po entel azala ki. Po entel azala ki te. Oui, contribution à ndeko na ndeko pe za bien. Mais tika non affiche wana za la bongo parce que madame Belleville nazomona ka spectacle la ndenge kozala bato libanda bakoya makasi. Yo mutu otala ka ba filme. Olingo mona sko ba scénario wana en face boy. A live bo ozo photo. Na star du Congo. Na star na yo te Congo te Afrique. Star Afrique centrale. Afrique mobimba. Tala madame Akissi Delta. Pour na Côte d'Ivoire za madame Akissi Delta. Na Congo za Belleville. Belleville ouais. Siko yebisanga. Na Cameroun ezala mutu nango, na Sénégal ezala mutu nango. Mboka na mboka ezana baboyika nango. Ouais. Bon, la raté, les paniers circulent. Maki Ngandi, un jour pas comme à la place au Belleville. Très bien. Donc c'est ça. Donc spectacle, et vous allez somme, bah inviter Bakozala. OK. Et vous allez pena boyer, bolier, biloko, pena au boandé kozela. Il y a bio. Il y a bio. Il faut pas que on appelle papa Kouloutou na podium. Pour on appelle. Et puis na développer batu ba baraté na za ma casse na one man show. OK. Na telemi pena bono sexa batu. Waso na ekola ngona braza. OK. One man show na telemi pena bona beta masolo na sepelisa ba. Donc bon na cadre pe ya sentiment boko mona pe pa Kouloutou. Bientôt. Voilà. Nicolas podium. OK. Donc c'est ça. Papa Kouloutou actualité moko uti ko leka wa internet ningana ki makambo ya bandako. Otomoni ndako ya ba piscine comme si c'est la toute première fois mutava na lupango ezana piscine lelo ba comme traiter ndako madame Belleville ezalo ko amusé makambo wana nyonso yo mona ki amondenge nini mama bandako wana mamanga na monaki eza kolekisa tango omoni ba télé réalité bandeko na so ba comment ko sala pa ya Bob Molema po bato poto basunga ba ona mono ndi ezongi wana eza ba télé réalité akala olakisa ndako vandaka boye na boye ndako ngo pozola kisa lupango ngo eza nango lupango na yote letinga esika nazo vando eza nango lupango ya bato na kobetela ngo tolo na nini mukono pa kolo po mukono pa kolo ba na bimisa na ngai abima na ye donc zo comprendre sikoyo yo ya kobeta tolo na eloko ya bato ba télé réalité ngana ba moni ba télé réalité banda kwana bato bakosala ngo eza ba Davina. OK. Davina aza ce que toke na terme normal Davina nga mwana ngali bosoza 25 ans. OK. Davina za agini. Davina ko ici 30 ans. A ko ici 30 ans. Voilà. Donc tika bango ba sakana. Bazana ba bolenge et puis mbongo Davina simbi na minute oyo. Soki ezala ki bana basi ya théâtre bazwa na TV bazo finga ye. Mais ba perda makasi ba koma ba impoli makasi. OK. Parce que Davina
pourtant ndeko na biso nani dina na lobi kaza milliardaire et suit bat et suit ma finge ye makasi ya gérer na likambwana tala mukili ndenge ezalaka Miss Lolo incapable ya ko encadrer mwana na ye ba cinquième deuxième fois OK mais ozoya ko tenir ba propos ozoya ko tenir ba propos moko boye et puis on pesa ba toute leçon morale et pourtant yo mwana no aboteki liboso za ki erreur ya mibale zani voilà habitude si on l'a encadré moi na moi si bana basi lelo ba komi ko sala makama malunga mais tant na ono se passer na YouTube biso même yo na ko biso ke libala soke ye kende si tika mondo si mais biso bana libali o nazo sala nazo luka mbongo pona bala très bien eza ne mo tena moi na moi très bien donc tango bozo ko tenir ba propos moko ya bongo bozo ko la biso ba ndako et puis ngana tala ki moi mobali oyo abengami na kombo ya Hervé Hervé, moi na ya papi Kader. Oh lelo akoma ko manquer belle vie. Belle vie. Na ye moko tata bimisa ye. Na ye moko tata bimisa ye. OK. Lelo yo bazolo bakie Davina l'humilité précède la gloire. C'est que poli bon Davina mi kitisa. Bino bo biteke Davina bisaka bino ki nazalo ko na l'équipe bino na makambo sala wa. Donc na bino tina suka. Boke na tina suka. Premier épisode to mona rani. Boye bo fingi Davina Davina pesi bino devoir lupango bo tiki lupango ole pe ye moko ser na biso maki nganda fana na yatika na ye aye ko Alexander carrément répondre nani Davina OK Davina patela bibo a répondre ngatika na ke lo louer lo mo boye soki une semaine $200 par jour 220 par jour allez na tromper bango système a tromper les gens ba kanza ko anda kunanga mukunu nzungulu mbanga nzala bon basu vertige siko Hervé ye ko lobo monité wane comme il manquement poli tala carrière ya Maki Ngandi nenga bandi na cassette ya munene ya VHS ti na YouTube lelo carrière ne sili Davina Sissi carrière a commis adversaire valable ya Davina donc ba ko pena kitoko o la kisi lupang o la kisi lupang o la kisi boy o la kisi mais beaucoup balobaki balakisa ngote parce que au moins que bino mo bo kitisa maman na bino moko très bien pour Davina zo sala ngo asala ngo po tante bino bino pe bokele bokoti na jena ye nani asala ke Davina mafute matai eza barezi barezi donc soko kotala ye moko na bango ne ba ponana donc baza ba fufu de même badi donc ba ponana po basaka ba bilongo mabo et puis ya sepelaka nango po to yoka ya lobake soko sakani na ngai entela zaka matata ozomona ki asepela la bango mais ok bazo boma carrière na ye Olandi ata inosbia eleba Olandi biso tia nani pasteur Moïse Mbi ayemba Olandi siko yebisanga deuxième chaîne vraiment Yoana koloba na biso efongoli sur deuxième chaîne voilà ozomona ki sala makambo na yo ser na biso bato nyonso tu bazolobele wana ngala baka moni mukolo voice ya Maki Ngandi ko bima akolela na munoko to yo kete vraiment po ba bombela ke voice ba baza batute baza batute baza bandoki kolela bango na luto mulai baza batute alors ngai na koloba makama lupango wana batika Davina asakana aza ilenge en tout cas nzamba pesi mbongo au moment où Miss Lolo azo kata na musisa na YouTube alobi Davina zanani po elamba Miss Lolo zanani ko ya sila elamba moko osila lati na nzoto esome bilamba Davina nyo sala sila déjà basi ba na catalogue na livre pour si beaucoup misa ya lata basi ba na catalogue na livre ne ba papa wemba ne ba batu ba kutu tina pasteur Neema sikatenda siko sila ba déjà kuti ko koloba makambo bozala ba prévité vraiment si on a bilamba boyaka o c'est bon na bandako comme tout est vanité et ça normal mais ce que l'on a penaza étonné pendant tout cet atina agisi la comme nango c'est la toute première fois Zwanda ba yepe ko chama kelele makasi bo bayo qui sont ba répondre Davina ba répondre de kuneza groupe ya ba essentiel ba mito bato ba teka ki bomoto na bango musisa somi kata na bango groupe abano nyoso to mona balobilaka yewa ce sont des filles ratées, rater ma vie. Au moins, les gens raté vie, c'est fini. Il y a une tendresse. Miss Lolo, Yagola, aussi sur Boloko comme boti na mobalaba. Aussi, bango pena nana ngwa kozwa bango. Vraiment. Bango il faut ba sengeli kaka. Mobali mo boisa linga za na mwasi na ye nda azwi yo. Ke yo moko bozo gérer zo la ne olamuki buke mki otali bazati. OK. Soit to kiti na génération assez.
ok kozwa bana ba age lokola oyo azo filmer biso oyo okiti pena na scène génération na bango problème so yazo lenga moi pantalon moi kolia moi ndako kozala pa na yo OK vous comprenez donc eza pasi ngana kamwaka na ebaka te eza bon ngati na okino kufunda bateau na cimetière maman Belvi na papa Belvi franchement vraiment eza mauvaise foi donc Davina lelo atuka pe na sepela ki atopé manano oui au moni débat ya Davina na maki ngandi ekende pe bien oui atuka na sepela ngo makasi ekende pe na kitoko po skotala Miss Lolo zo o tia kombo sila mozo finga nani Davina carrément comparer sila na sila. Voilà, merci beaucoup papa pour tout comme il a biso plaisir déjà na souka émission na biso. Question na biso ya souka poto chité comment on a fâché Kalombo revana na plateau ko traiter ba propos à la con. Na makamnya salobi ke yende ngazana fo madame Belvi asenga fâché Kalombo pardon. Je recobetox. D'abord eza elor morachi ngana ko lo bango lo kwa ndeko na biso comment on analyseur. Parce que moi je trouve que vraiment fouté mbongo pour bayambe na émission. OK. En tout cas, naeba ki azaki bon acteur. Bon. Azaki bon acteur. Voilà groupe nini? Pas Jérémy Matondo. Asa mona Jérémy Matondo. Asa mona pas boboté. Té. Ah. OK. Facha ebali makasi pas Jérémy Matondo. Na ebité hein. Nana yo ebeka jou bakanga ki pour na viol hein. D'accord. On a théâtre boy. D'accord. Ngasi ko na ngina lo baboy. Fâché soko lo baki madame Belva senge pardon. Oui. Madame Belva ofinga asenga fâché Kalombo. Pardon nani. Mutemba ke na mission za kina mutu na mo peda ya. Et mutu na bango. Oui. Fala tuna ye. Madame Belva osenga pardon pour nani. Le pardon c'est une puissance qui libère. Voilà. Ce qui a yebi pena ki oui madame Belva sala ye mabe. Oui. Tout ça bat tout. Bon madame Belvinda la la na likola qui t'a na satambola na biso. Te asana lisumu asana masumu pour mutu aza sena mukili azati mais ce que pardon au senge ya nini voilà asala ki ye nini fala sili sa maloba ne bien na evita soka na asenge pardon. Moi je trouve que ça encore matalana ya ko loba na TV et surtout on a déploraka fâché place neza na ba na filme. Ouais. Tala lelo yo ba grâce luzulu. Ake ko honorer biso na Nigeria. Ba biso yo. So le beke ya na ngayo posala ka be mission te ngabo konta ngate. Nga depuis filmer ya Mado. Depuis na lataka drapeau na mi komisa boy. Je sais que bino nyonso lelo bolandanga. OK. Donc place na yo eza na théâtre. Moi je trouve que normalement na be mission ne belé. Non mais tout na eza nini. Manda Belvia sali nini. To ala nini ka buzo ba o zoom salaka. Peut-être pour bazaka ba pire na zoom. Ouais. Na tuni. Yebi sanga lelo ngai nazomi tuna. Na moni ba sala théâtre ba gag onga na sali. OK. Ba yo répondre yo. Ba gag o kas il faut pas répondre. Très bien. Moi je parle ici. Fâché sur quoi ça na relation mon na États-Unis pour na émission nanga. Ah bon? Oui. Yo mto bimisi. Te nangam na bimisi été. Mais soka ça na relation mon États-Unis. Évitez ça comment la relation de monsieur. Relation mon États-Unis soka yebi. O pe sala yebi émission nanga. OK. Nga zaki comédie sur l'équipe émission nanga. Soka ozwa mobilité na poto. Soka ozwa moi si to kozwa. Nga yo. Ndo mona. Ya mona zoom so kiti na chaîne na ye. Ayambanga ya kotokisa, ya koyita, ya kobobola. Ya pepe soupu ayamanga trop star à vie na bango. Hervé nani producteur a no produit ba film comme Yves Lubamba yemo ko benga na téléphone bo kene ko yamba gérer comme tox. OK. Hervé on le la ko finga Belvi. Voilà. Donc on mona que communauté na biso pesi batu mo boye ba sensi mo boye place. Fâché Kalombo nga na yebe na ba film. Même si ne na yebelie non na mona joie film mo boye te pesi impact pena makasi. Personnage moins impact to a commis film ne ba biso to ba lelo ba ya Mado ba bolingo ba pombe sila raté to tanga ba film na ebi ebongoti. OK. Asa kuna carrière non makasi. Normalement Fâché Faraza au milieu du village. Mais ça peut limiter na ba rôle comme si. Et ça problème était maman na bango yemo non pas ça limiter la parole. Na ote ko pesa e devoir à jouer ma pasteur. Maman passait avec des versets bibliques. À Kokate, hein? À Kokate. À jouer ça le colomoko. À jouer maman, à jouer chef dans quatre entreprises à gérer basali. À jouer en la tipina
tenir à ville. Voilà. Arrêtez les nets à jouer bon. Mais au moins, on va tourner par belle va quand on jouer mawa. Film et route, film et les cas belle va jouer comme même pas. Donc, cela veut dire dès qu'on a fâché Kalombo, on a le bango chaque fois. Sur la télé, la vidéo ne bouille. Nataka nabi, la ça m'a ramé ba peke yako ba zala rakuna. Vraiment. Pour na kola mkape na tonga ba pété ba nini na larguer boye mukileziki. Mais normalement, important c'est mon jeune frère. Voilà. Normalement, ba fâché, ba zala ba carrière ezana. Obi ka niquer carrière na. Et puis jusque là, est-ce que si la bengi ça tourner? Même pas, je ne crois pas. Biso tolo be la belle vie. Atam kolomote na tikala hotel mana ba na belle vie na bi pona nino changa ba film. Et puis soki na nyonga kana mutema nzambe vraiment na ebiti. Na yana makamunanga. Belle vie a considéranga peut-être que tu na bato ba jouer à film a considérer bango bongo. OK. Na solo la na tout le temps. Ayebi sangé loko moko soki obandi ko finga na ko benga na onde na benga na barize. Na lingala. Donc moi je trouve que j'ai au facha commune en lilo si le ko la yo aux allons foiter au niquer pe sur ma carrière à fâcher. OK. Fâcher na ba couper na salité na ba couper moi la salité boya minene bo. Moi on a appelé ça là que moi bien. OK. À cause jouer en opé. Mais les lois commune be monsieur belé pourquoi? Nazoka mona ba mayonnaise ba gag ngana sali na osala na sola o moni no ngana osala obi ke tina ba kuku ba otala. Si. Abako mo ko melinga bi papa kulutu. Ozo ba pena mangamba solo. Osala gag moko ya personnage ya Madame Bellevue boy. Et gangi sa bango pe. Mais yo moko kasiti. Yo moko. Ni pina joie. Bino tout bo joie. To uti ko jouer gag mo récemment ah na biso ke niveau na ba kuku ba komelinga. OK. Ozo ba manga. Allez bango ba ke sangana obi na kamena mayonnaise. Yé pas continue kati. Mayonnaise. Na Miss Lolo, il y a joué pas isobet. Oui. Il tourne au théâtre, il a joué pas isobet. Il va bengana yako bengana. Il va kasi il va bengana pour bakanga yendoki. Alinga na kindumba pe lisusu. Taka mami ndumba bengana. Akomi ba ja abimana oyo. Miss Lolo na groupe mami ndondo. Bana mibali nyonso groupe mami ndondo ba bi mutakala Miss Lolo. Tika boye. Ngam na zo episode. Ta ba zo répéter na bandal. Ta ba c'est pas comment na bandala. Tanga na comme réalisateur Mami Ndondo Miss Lolo basi ba bengani. OK, donc yeba bengana ki kana ba groupe hein. Mais oui. OK. Asa muto soif alingi ba boda makasi. Ndenge pe ba yela nga na kitambo. Kaka ba tendresse on. Vebete magoda, defo bete kama goda. Ba uti ko boya pa leki na obo na boye pe ko tanga leki na. Na ko nzambe na ko ka basa chokote. Nena za. Na ko ka basa chokote. Mère au calme, mère ya Bellevue. Mère. Mais ma bébé aux envie bozo logo na mai na makilo zo tambola ba olela ko tout to komi bembe. Te yenda ko kufa. Yenda ko kufa. Au moins attend ndoto, so loti ko kufi, eze baxeli au longue vie. Très bien. Yenda ko kufa yende mto asabilo kwana. Ba propos ya tenir wana. Yende akanga vie ya batu ono sota sillage ninga ndolesa batu ba makila na ba feti. Nda ndole sabadna ndo amvute bat siko aluka ka mvute nganda kokati. OK. Tala mutu atanta oti obete magoda. Vraiment. Mais ozo benga yo lobineza oza serna nga mazo boya. Azo tuna na papa ni. OK. So kanda wana nyoso. En tout cas. Sacrifier bato sacrifier ngai te. OK. Ngai. Naza muluba mubinji. Tuna famille no beba binji baza banani. OK. Pana biso ki se zara bien kindokinde zara mabe. OK. Ndeko joli kenda. Voilà, donc comme il a sous émission na biso en tout cas papa Kulutu alobi bien boké en tout cas ni membre famille na yo ni eloko mbamo yo mekangana no ibana ndeni bo suki sa penza e kozala bien makasi papa Kulutu to comme il a sous émission na biso bambote na bato nyonso balinga ko affaire ezaka moko. Bientôt, le 29 mars, cérémonie ezaka moko 7 ans ya Bellevue TV na showbiz. 7 ans ya Bellevue TV, en tout cas, bato nyonso surtout bazala, en tout cas bato peut-être vidéo ko choquer bino. Nga lo ba ki bo supporter nga. OK. Moni tozana ba vie na biso. Tant maman mo ya mukolo septembre ya 1979 azoya a teni ba propos ki akanga mutu na sexe na ye. Vraiment na ba kokopé. Oh, ce que sexe n'est qui danger mais ben nga ba balé avant tant azara na 20 ans. OK. Lokola ekufa il faut ba pelisango
batiango soki na pilipili ya mike yango akikoloba bongo donc eza bapersonnalité na biso makambo nayebi ndenge mona osilisa nabaki déjà na olongola koma madame Belvin na kolargue boui soki tokosekwisa baparent tosekwisa baparent parce que ye afinga de baparent nanga mais nga afinga baparent ete na respectaka famille na ye mais toza na bapersonnalité na biso donc famille libota tozozela 7 ans 7 ans jour pour jour